eza mawa en tout cas lilobanga na oloba en tout cas na mona na yoka na nga somo baliwa batu bakufa mais ne bomona nga banda na yoka kiliwa ya Jan Makila franchement na bongwani ndo mona nga na bongwani kale on a to bazotinda nga mwana o mama jana kufila ndimaki te nga moko na yokuta eza ya solo. Donc naza mwana pas nae likambo vraiment émotionné biso na famille. Donc ezelo moko to satanda na ngote na vie to kuta na ngoboy. Tolingana kate na ba place a boy. Oye ozolela, oye ozovanda osa sobni te. Nga conseil na opesa tolingana, toluka pe na nzambe penda modindo nzambe. Ba batambo na robanga nzambe, ba nzambe, poso kozo sambela, nzambe pa protéger yo. Wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso e kola kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande pa ibalobelaka pe promotion artiste ko selema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti na mira ba voisin moko na bino obulingaki bozalaki bovanda ibomelaka boliaka zesutati bandi boli na bayeba ezaki ndenge nini leki ndenge nini juste. En fait nazaki surpris puisque lobby téléphone nanga vraiment ezaki na connexion te nakuti appel étoile namoni appel orgazi namoni ko bapel ebele na tongo nakotaka na net boye vraiment namoni yana za susute nakuti pe ba voice ebele étoile atikaki yo téléphone akanga deku butu boye donc nakokaki te yango tokana moko to ya komakaka vraiment eza passé quand des matin pour lui c'était vraiment une fille azaki bien et puis bon en fait nga bando linge so azo puisque azo milinga misu so azo tanga komboni Diana Makila so azo le bongo yo kaka donc kozanga mascotte entre biso vraiment eza passé et son nom c'était vraiment une fille amilinga mingi quoi donc nzambe ka linga ke zana Yesu. Merci beaucoup. Oui, merci, nous évoluons. Diana Makila azaki moko na kutaye na tant plus to bandi banzonzi na kutaye déjà Diane asi avant ça déjà kombo na nzonzi. Oui. Oui, malgré ça na makasi ya Major Bisadidi. Oui. Na sangana na ye, na joie pe na ye. Netinga na sukaka na ko jouer te c'est na bossa inte dans 2014. To sala pe voyage na Diana. Pendant la matadi 2 semaines. To vanda na boma 3 semaines donc à part que jouer na la ne pe mbetu moko to la muka pendant 1 mois et demi donc koyoka liwa na lobby na dona zukokate na okokate akufi mwa muke makasi atiki bana na ye tosani ne bibe lobi na circonstance nyonso tofumisa ye tokomisika nzambe oyo asaliki Diana abotama oyo asaliki lelo Diana akenda atika biso malgré pasi na motema me tokochange bo nzambe te azaka nzambe donc voilà azaka nzambe tolobisa lungi te nzambe réconforté. Merci. Merci beaucoup. Nazali mwana ya mama ni mama top. Elle a outil la Belgique. D'abord, on a un fanatique ya Diana. On a un théâtre na mingi ya salaka. Autant mama top a yebisi que Diana a kufi sa inga passe. On a mis funa ya ti pa ya fandaka.
yango nalandi bango. Et coïncide ozalaki déjà na Kinshasa to sangozi na Belgique ndo ye Kinshasa? Te nga mpe nayaki Kinshasa naya kokunda mama naza na baséjour awa ntango mama to bapesi nga sango nde yango nalobi nayokaki yango lobi la akufai na pokwa yango nabi lelo naya awa. Diana, ba souvenir nini ozogarde mpona Diana na moto? Parce que nous lobi kaka fan banda otosi otala ye mwa mingi mpe na babiloko asala. Est ce que ozana mwa souvenir moko ya Diana Makila? naza na souvenir moko te eza basouvenir na ebele. En tout cas banda ojoue bien mpe nde nakomikitisa. En tout cas nanda osepela nde wanda ojoue azalaki mingi kojoue lokola mwa mawa mais nanda osepela nango. Même si azwi libala na ye baye babotoli ye akoti baprière omona récupéré yango. En tout cas nanda osepela Diana makasi. Merci. Merci. Mbote papa. Ouais, mbote papa. Oui, ton futur avant la résidence familiale. Ouais. Makila, en tout cas, ils ont passé. Tu m'as tenu autoyeba. Vous en avez pas Makila. Oui, ngai naza mwana epa Makila epa Diana. Ngai na obenga ye mama Leki. Donc naza mwana epa na ye. Likambo vraiment émotionné biso na famille. Donc ezelo moko to s'attendra na ngote na vie to kuta na ngoboy. Mais eza donc epesi passe makasi na kati ya famille. Donc libulu mo ekoti na kati ya famille donc to koka jamais kobosa na ngo lelo na lobby. Esali biso passe ya grave to vandika boy to mona na soir tozo ya masango okutu tokana ite. Vraiment na moni yango lowa elo ngombe filme neti babilo mo totala na ba TV suko ekomeli biso na kati ya famille. On a pour ça que le bavoma ebele ezate mais ezo swa biso ka na mitema. Parce que to bungisi mutu elema yaya mama o azaki importance na kati ya famille. Donc to ebite to koka obosa na ka jamais na vie. Parce que ya koti biso na kati ya famille. Donc to ebite so to ozwaka lisusu mutu ya boye lokola Diana na kati ya libota. Mama Leki Diana na famille azaki 40e pe babotami boni. Bon na kati ya famille Diana aza dernière aza na kati ya libuma mama et papa Diana aza mwana suka. Bon. Au nombre de combien? Baza nombre de 7. Ouais. 7 tu là 3 filles et l'autre garçon. En tout cas, merci beaucoup. Nzamba réconforter mon thème. Merci beaucoup. Merci. Pasi na motema mama komona okaka ezomona ekozana pasi. Ko ebisa biso nano ozana ni pa mama Diana. Ouais, naza Leki pa mama Diana. Naza mwana ya mama Leki na ye. Mama bango aza yaya mama na ngai. Mwana obenga ye yaya. Mama pasi eza vraiment makasi. Tozangi yaya mutuya na kati ya famille. Donc azomona kutuna ndenge na kolobela te. Parce que na monde oyo na biso akoti esali ke famille na biso pe eyebana na bato ebele. Mais lelo famille na biso lokola ekokoma ya koyebana ya kolakisa misapi na ndenge ya pasi ke par rapport ndenge ezalaki na ndenge esengo. Tozwa pe ma bagrade mosusu oleka na nzela babi o wana Leki artiste. Mais lelo ekoma kobengama wana Leki ya pauvre. Donc eza vraiment pasi. Isika oya na biso azokende kopema apema na kimia. Vraiment oloba mingi eza te ezaka nzela na biso nyonso. Soki ake na kimia akendeka na kimia mais mutu oyo amoni ke atamboli na nzela na ye mpona kozala likunya mba mosusu na mosala na ye ndenge aza kosala na ndenge oyo aza kotravaille. Donc Nzambe kaka mona ye oloba lisusu eza te. Nzamba réconforter mon thème. Ok, merci.
Mbote papa. Maman toyeba pa Maman Diana ozanani. Aza mama kulutu na ye. Maman Diana atiki biso. Mwana na yo akei. Esali pasi bato ebele balingaki ye na Kinshasa na RDC pe mokili mobimba. Po asepelisi ebele. Nini koyebisa libota wana monene oyo mingi bazokamwa siko ke Diana za lisusu te. Papa ngai pe nayebaki te Diana kufi. Ka leo na to bazotinda nga mwana o mama Diana kufi na ndimaki te. Nga moko naye kokuta eza ya solo. Papa nazana eloko koloba te. Biso toyaki na mokili yango oyo. Toza eloko koloba te. Nga na koleba nzamba bomba ye abatela ye avandisa ye mwana nga nzambe eloko mosusu na koloba eza te. Eloko eza na kaya ngwana nzamba bomba ye kaka. Mama kulutu Diana belaki wana nga nayebi te nga kaba kobenga nga lelo ayebaki te papa na koloba eloko nga namonaki baya kobenga nga na tongo le nazobima na lupango batinga bokilo na nga namoni na porte azolela nga ozolela nini o mama Diana akufi nga bikende na zoya yango nga nayaki yango ti siko na zawa kasi malai na ye nayebaki te eloko moko nayebaki na nga te ayebisaki nga te. Merci beaucoup. Merci. Bote mama. Bote papa. Mama toyeba pa Mama Diana ozanani. Naza mwana suka ba mama na ye. Naza mwana suka ya mama ya ba Diana. Nga mama na ye suka. Na libuamba mama ba Diana nga mwana suka. Eza pasi. Mama Diana akei mokili mobimba ningani Kinshasa ningani bato banda kolinga ye musala banda kosala nini koyebisa ba fanatique na ye nyonso o bazolanda sikoyo parce que toza na libota Mama Diana awa nde mutu bokoyi ko reconforter na maloba na bino yebisa pe bandeko ndenge nini Mama Diana akufi. Papa esalinga pasi mingi nakoka koloba te papa. Nakoka koloba te nayebi bien bolandi biso esali pasi na mboka mobimba nayebi bien esali pasi nazali kamwa mingi koloba te papa nazali kamwa mingi koloba te Diana belaki akufi nyonso nzambe nde ayebi ye nde abengaka biso de kaka ye moko mokonzi na biso nde ye tayebi biso tokoyeba te. Merci maman, nzamba réconforter mon thème. Merci papa. Te maman. Mbote. Maman pasi na motema tolandi bino na libota na résidence familiale ya Diana Makila. Toino toyeba bandeko mokili momba ba oza nani pa Mama Diana. Ngai biso toza ba voisin. Toza ba voisin totala ngamu na ngamu. Tokoma libota. Tomesana makasi. Donc oyo nyonso ezosala ka pasi. Ezosala pasi makasi. Le moyen eza te. Tozo regrete mwana oyo lolenge ito nayebi mwana banda bo mwana na ye kokola na ye ndenga bandi misala na ye ezosala nga ka pasi. Bomoni pena Mama Diana ndenga akoli nga na yebi Diana banda bo mwana na ye Diana tindenga abotami azokola nga nazomona ye na yebi ye bien. Donc biso totikala susu ba vazete tokoma libota nde toza awa nde moye te nazokoka te nalalaki awa nde nazokoka kosimba te eloko na maboko te na emosio ya mwana naza mpenza na emosio makasi.
papa, bonsoir. Tomonio na matanga ya Diana Makila moninga la bino moko ozalaki na ye na tango nyonso tu. Bilobani okolo bakona. Ah papa, kando omoni eza pasi pe eza mawa mingi vraiment. Eza pasi, eza mawa. En tout cas, lilobanga na oloba. En tout cas, na yoka na nga somo baliwa batu bakufa. Mende bomona nga banda na yoka kiliwa ya Diana Makila. Franchement na bongwani. Ndo mona nga na bongwani. Liwa Diana ndenge bongo lisinga pona na otala muninga mwasi. Oyo ka babengi mwasi bache inasuka. Mwasi bache ute ate mwasi bache inasuka. Otala ebo ya kei. Ah. Non mona eloko olobeza te. Lobangi na lobaka ya mwana vraiment. Eza pasi o babi ya kolobeze belé mais motema pasi franchement. Siko na sanga we kutela ki wa babenga ki yo biendeli. Okaka ondeni. Babenga nga lobi ba ebisinga na chetembe. Biso bata ba Facebook oyo, biso bata ba groupe ba WhatsApp na kota na moni photo nga bitelo kuta. Na koti na Facebook, na koti na ba page ya batu na moni yango. En tout cas, na banda lobi ne bomona nga na lalite, na mi mona ngate. Pona nga na mi mona na zesu ngate. Na zo mi mona ke nzoto eza ngongate. Na mi mona nzoto eza atina te, bande konanga nzoto eza atina te, fier eza atina te, nyonso eza atina te, obabi tout est vanité et vanité. Non. Pasi, komona muninga mwasi, oyoki mwasi ya lettre inasuka. Ya mwasi penza nyonso mwasi akufi yake atiki biso ya Diana Makila ke bon que ton âme repose en paix hein. Siko yaki banda tongo biokende no liboso na moto nazalaki banda tongo awa ngana yaki ka tongo awa ndo moninga banda tongo makolo na ngezo ko kenda kutena oyeba te poani bon nazana ngawa banda tongo na yaki awa nazali Lobani il faut que la famille biologique et pour la famille artistique le roi bino. Pour la famille biologique na lobaboy. Bazwa kaka mutema makasi liweza nzela biso nyonso courage ba courage belé Diana tiki bana na ye grande fille na ye en tout cas wana zaki camarade na ye bon en tout cas bazwa makasi ezanzela biso nyonso toyaki tokotika mokilio un jour franchement tokokende eza makambo nzambe ndenge atinda biso ye mo nzambe nda yebi babi tokumisa nzambe na ba circonstances nyonso pona famille na biso artiste babani na artistique nangina loba boye vraiment franchement tolingana eloko conseil na opesa tolingana tolingana kate na ba place a boy oye ozolela oye ozovanda osasobni te nga conseil na opesa tolingana toluka pe na nzambe penda modindo nzambe toluka nzambe na modindo nzambe po oyo ndeko na biso akei toyebi te so ake wapi biso pe tokende toyeba te so tokende wapi tolingana c'est tout. Merci beaucoup. Bon, ngai na Diana franchement vraiment na yebi jour asuka tozaki na ekosata bon tozui pa battant na e battant penza battant tokutana na ye na tournage moko boye bon battant penza battant ezui moi temps moi tokolo bata ba 8 mois ba 9 mois to umeli mais mona ba Facebook to pesa na ba bonjour kande ezala nango ba bonjour ba nini mais loko atokutana na ye to tourna na ye to ezala na ye to yeba na ye to monana na ye en tout cas eloko wana babi eza lokola mobali moko boye abala bobota na ye te tikala kelembo ndenge pe tikaliki ezaka bon ndenge ezali ndenge omoni na lelo na ye pa Diana en tout cas affection wana ezali c'est ça. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Surtout na ba comédien de lo ba toni so ba bisete bo bipo ani bino ba comédien na biso bozo sila bozo kende karabe mage ba mo ba lo bote ba ko fa mais
comment na ngam na bango eleki moi ebele yango moni ke ezopesa bato passe eloko nini oyokoki koloba na bacomédien na biso eloko na oloba na bango donc batambola na kobanga nzambe bayeba nzambe mpo soki ozosambela nzambe mpa oprotege yo eloko na opesa conseil ka yango wana. Ah oui, merci maman, biso tosepeli mingi vraiment ndenge bolamu lekaki mabe. Oui, maman, est-ce que si vous avez un programme, moi, quand on dit tout, expliquer, je moi place matin, les apôtres, tout le monde, ba musique, baza, bezo, baye, ba, événement, les kélawa, puis pour la biso, ba, auto, yeto, cascade, kamé, to, zikara, adresse. Ah bon, jusque là, tous en langa, bana, veni, bulungu, awa, tous awa, et pas la bango, awa, jusque là, tous en, mes programmes, moi, on a épée samité, tous en awa. Oui, merci, maman, na CP. Wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso ekolakisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste kosalema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti na mira ba voisin